Lisolo yango yo tobandi 4e saison. Queen Rebecca, la reine Rebecca, yende azako konza. Mais déjà batie pression et sengeli tomona princesse oyo ako hérité na trône. Bande ko lisolo ekomi to découvrir mona. Nzoka mona mwasi abotama princesse mais akola lokola moto apasi. Akenda kokola na ba quartier oyo na ba ndako manzanza. Lelo histoire elandi ye bakomi koluka ye lelo comprendre ye nani. Nzoka na kela sikutu bacholaka baklasaka ye parmi bana classe ya ba famille pauvre. Bamikosaki nzoka nde bango nde bakolo mabele. Ekomi ya ba menace. Laura pardon. Nabwe nanga makambo na lingi nanga te na fingo pambe. Pardon. Tika nga na malembe. Nabi nanga naza pauvre. Bino bwata mbongo boke na kwena bino. Ah bon? Et bon mabeza wapi? Nga muta mbongo na sa lisumu na tindi obote na famille pauvre. Boni tia. Tela saki yango kutu. Oyo saki ya mema na saki na classe oyo. Tela ndenge bacholaka ye. Nzoka botuna. Mabele boniati ya bango. Po bango nde mutu batiaka loa. Voilà. Lokola bayebi kaka mwana moko boya bimaka na ba quartier wana. Ba quartier ba pesa ka kombo po courant kune kotaka te. Ah, omoni hein? Babane lisusu. Peter, ma princesse, bonjour. Neko zona me mona ndako. Oh, ndeni no yebi ke nazao. Mais bien sûr les écoles na bino, tokendako. Omoni ndenga bakomi ko traiter lokola princesse. Ye penza midi soke beti bayaka kozoe na motuka désormais tango azozonga akonieta mabelete donc princesse angwe mona nimbalo yoko landa lisolo mona mobali aye aye koluka nani bonjour maman. Oui bonjour Yonan. My name is Kasim. Kombo nanga Kasim. Robinson. Naza moninga Robin. Yo moninga Robin. Est-ce que Mona Zali te azate akenda ki classe nano azongite ya solo nzoka Mona na amer azako ya na quartier bakomi kobelela po ba genre ya mituka na ba forme kaka na quartier ekota pamba te siko ba comprendre te yekutu nanda kwa manzanza me motuka ya cher boyebi te kasaka princesse siko ki princesse bandi komonana tala ndenga zo kitana amer kouta na classe tanga zo songa na palais batu nyonso fo babeta lisolo. Voilà devoir ba pesi chauffeur. Maman, oh ma fille, ma princesse ozongi makambe changer nzoka bazo zela ye mutu moko boya lobi nazoluka mona mona bonjour bonjour Kasim. Ndeni ni Robin. Nazana message pour na yo et outi pa na ye. Message et outi pa Robin. Oui. Alobini. Bon, alobi que santé za bien te pardon famo na yo. Soki akufi e kozala pasi soko zate. Olobini ndengwana. Robin, ndeni likutu abeli poani. Alinga kufa kutu na minito na yembangu famo na yo. Alobina tindelo message. Nine komeli alinga kufa mais avant kufa lobele lokomoko asa wapi bon yo landanga na l'action place azali Mona alandi masolo parce que Robin bazolobela chéri na ye yako changer uniforme yako longola uniforme oyebi kalinga rapete mwana moke mais mo ba gender pezali nzela ba gender yangwana bilambango za kitoko tala reine azobonga mapona ko yamba princesse nakansi ekokokaye ne nasoki model ya nasoki taille pardon ya mwana moko boya saka lokola ye nazo c'est la penza na mona princesse na kati ya palais royal nzoka mofiti mwana mwasi oyo pembeni bela yenda soka be formation bokeba nzoka nde bayebaka te ke mutazo mema be formation za pembeni bon bengisa pe esthéticienne aya ko sala pe musane malamu nalingi babongisa penza nyonso pona princesse tango koya nakasi lobi ato après demain bobongisa makambo wana. Ok ça va mema bilamba na chambre wana
omoni mwana mwasi oyo azo yamba masolo mpo azokende kotrahir na bafiti mona sikoyo Robin ndeti kaka liseki aye pe me balobi kabeli mona azali mbano Robin. Oh Robin. What happened to Oh you? makamni ekomeli yo. Nothing happened. Oh nini ngo komelinga ile kote ozotulanga pwani Because your friend. parce que moninga na yo kasi mauti yao I said you were dying. alobi keno yo olingo kufa otini message pa mona kimi mbango pake ndotala yo From her screen. alongoli ta uniforme te eyebani Why would Kasim? boni vraiment Kasim moninga nanga betelanga masolo lokuta And besides, I didn't D'ailleurs, see nobody here. natinde pe muto wa te Kasim was in the morning. mbala suka tomona na Kasim ezaki na tongo What? quoi c'est quoi ça nini I hope he's not. nakanisi eza makambo mabe te oyo nazokanisa Take away my daughter like aye that. oso mwana nga ke na ende ngwana Calm down, you know what? malembe mama oyebi nini nakeluka bango Just calm down, eh? zala na kimia Kasim nzoka I hope akosi you makambo don't na have Robin something funny. seke makambo mosusu eza na nsima Robin aye nabeli te naza na pasi te natindi message te seke oyo aye na bacomplot aye na baprojet mosusu You're welcome. I greet you. landa basolo You're welcome. ah bonjour boss eya ndenge nini bonjour I have a job for you. naza na mosala napesa yo What is it about? eza nini nango boss In the ghetto, omoni na kati ya ghetto number 12 Akita. omoni quartier wana ti napesa na numero na balabala I'm her mother. na ndako wana mwana mwasi moko aza pembe aza jeune fille akitoko boye What do you avanda want? na mama na ye bolingisi kuna sani kuna Kill her. kende boma mwana mwasi wana Do that and then come. salango mpe zongelanga na palais nakopesa reste ya mbongo na yo moni sikoyo eyebani mbala oyo bazoluka liwa ya mona vie nanga wana ekuti ya mamba na mike wana Boss man. ake kozwa un tueur professionnel Thank you. apesi ye mpe mission kende na adresse boye okomona mwana moke ya pembe mwana kitoko ya mwasi boma ye na ndimi teke mbalo akokima akoeshape nga te tala projet ya benemi nzoka ye mpe tato oyo azoluka pouvoir yango na fa boma mona yango na patindi criminel misila nanu mais wapi moto yango solo baza wapi aza quelque part wa te Robin aza awa azobela kala wana vraiment tobande kotembola kati akokufa pamba tala toke mbangu yo mpo ozomemanga esika nayebi te nazongi na ngai nzoka eza ya solo ekomi bamenase bazoluka nde baelimine ye na comprendre mpo baprojet déjà ezalaki déjà na place toyoki masolo mpe betami bato moko bazoluka baluka nde liwa na ye abeleli agangi moto mpa koya te bandeko ekomi zamba sur place na palais royal mbote na yo la reine oui Joan mbote na yo la reine oyo ba servante asika na zwi mpo na la princesse aussi bosoli bien oza sûr ke bakoservir mpenza koko nanga malamu boye bakosala yango malamu bela la reine lakisa bango nyonso teya bango mpe lakisa ndenge bakoki kosala mosala mpo na princesse tala bazobongisa place na palais royal mpo princesse aya kovanda babongisi mpe baservante deja bilamba tomonaki me nzoka makambo ebebi mbala moko la reine azwi telefone allo Hello, allo how are you? comment ça va suspense olobi koko nanga mwasi asali nini Who's the boy to her? me makambo ekomeli ye azoyoka ebebi na telefone You just hold on. bon malembe zela Be zela right back. ça va tozoya kuna kala te ça va Okay. ok ayoki sango Is la reine est-ce que tout va bien Yes. Get non non some- ça va get bon zwa going to have Peter this right away. bon tozobima na sikoyo Her husband back. balobi ke non baenleve mwana nanga mwasi baenleve koko na ngai la reine makile panzani makambo ebani ndenge nini nzoka baennemi bazali mpo bango mpe bazowelela pouvoir voilà vie ya mona ekomi na danger la police akoti makambo voilà la police akomi kosala bankete
bakomi kotambola. Princesse Mona disparu. Voilà affaire et comme la police a sala mosala. Tela batamboliti et pas Mona Vandi. Voilà la reine Penasi Mazalaki. Voilà panique et koti pour la reine azana espoir na ye yasuka. Asa ko espérer à garder pouvoir na nzela ya Mona. Mona lelo bungi. Ba ennemi babali ko frapper. Babali ko koti sa pe ba chuki. La reine a commis. La reine, What do we do now? makamini soto sala sikoyo, hein? Hein, tout ça ni. My queen, La reine, they must have learned about her. sûrement va comprendre identité, peut va comprendre adresse na bango. La reine, pardon, ça là quelque chose, ça là bango. Officier, ce que tu sala ni. Comment a-t-elle la reine? Et c'est de se déployer na nous. To banana nos recherches. Get your men. Bon d'accord, ba élément na yo bas après je crois. Pour pas kende. Ba tambola ba ye ba sikazali. It's Helen. Oh, I can't find him. tantine Hélène na moni était. Try calling them on. Na tuni ba moni était. Moi la mobile onde nani? That is Robin. Wana Robin. So your friends Oh. took my granddaughter. Donc, eza moninga na onde mta enlever koko na ngai. Arrested. Ah, boka ngana nuye, boka ngaye. Boka ngaye. Baye bakangi Robins, basola ba bolingo ya simanda ku ba masola ba gender. Nzoka Robin niende kutu mta asutuka ki. Ayebi kutu tena l'air nini ba leva ki mwana mwasi. I have my ways of getting to people experience. Bon, ngape nayebi. Make some inquiry. Nasala pe mo ba recherche na ndenge na ngana landela. You go with John then. Bon, namoni dans ce cas, Come back. boke na Joan, comme ça bo zongela biso plus tard. Moto nyonso déployé na terrain. Baso luka mona. See why I told you that this Yango na lobela kiyo ke no place ça sur la sécurité pour sécurité te pona yona koko na ngai. Na lobela kiyo, na banda loba bien. Sécurité zate po ba ennemi bazali. Moto moka so mela mwa kopo. Seke basangwa bande ko zela yango na nde komeliye. Wapi muna yabo moito ya kokufa toyebi na note. Po toyebi déjà ba calcul moto azosala. Aboy ko pesa chance na reine na princesse. Yepe na mwana mobali oyo baza na famille royale, mais ba famille oyo baza na droit na pouvoir directement. Williams. Oyebi makambo eza polele mbaloyo. Oyebi papa lo wana bien. Oyebi na bimi lelo. Oyebi na bimisi nyonso bato bayokenga. Faut voir ba respect ba pesinga. Oyebi bongama. Après demain, bako présenter na conseil ya bapaka pe ozokoma le prince héritier. Oui bien, nazomona ke na komi déjà roi. Nasi na vandi na ngwende. Zelo ko sepela. Voilà ba babandi ko yemba banzembo bango yeyo. Toza wapi? What do we do? Mais siko to ko sala nini? Ko to ko sala nini? To suki to sala nini sikoyo? Hey, bakomi ko lela mona. Yoka, Whatever happens, ata ko nini ko koya. things together because Zana nu calme. Soki ya monani na ebisio mbala moko bozo longwawa. No, my queen. Te la reine. I can't live here. Nakoki ko longwawa I te. have my little business. Nazana mwa ba faire na nga mike na sala I kawa. can't live like Nakoti ka that. nka boyete. you will Nalobi ya Hélène okolongwawa. Okolongwawa. What's all this? Mais nyonso lingolo banini. What happens if I'm not able to present Ah, her to the soki naza siko capable te ko présenter na miso bampaka na conseil ya bampaka. Nakosuka wapi? Nako perdre pouvoir. the crown? Nako perdre couronne. I just cannot Pe begin to imagine. nakoki pete ko imaginer makama ndenge wana. Non, nzambe na ngai, nzambe na ngai, mona oza wapi? Is there something else you can tell me that you feel like you need to find it out? Est-ce que okoki yeba te bisika kendaka mingi comme ça to tuna tolanda ye? No. La reine na yebi susu te. Please. Nzambe na nga pardon, nzambe pardon, nzambe. Oh, nzoka eza affaire ya un tueur professionnel. Alie mbongo ebele. Donc bafuti mutu mbongo pa boma mona. Bande ko tolanda. Sikoyo mutu batindi ye wana na terrain.
azolandela mwana mwasi moko ya kitoko coup de feu balobi aza pembe mwana ba 16 ans siko bana 16 ans bakomi na risque mpo bakomobeta bango masasi. Le tueur professionnel ayebi ene elongi te ntango abeti lisasi mwana moko ya 16 ans kwei aza mpe kaka pembe. Tala confusion ye mpe akimi mbango ake koluka bambongo na ye awa bazoluka mona azonga te. La reine a perdre journée mobimba wana po azela kaka suite nyonso bapesa ye. I'm sorry to say this, my queen. Limbisanga na loba boye la reine What do you really sikoyo think about susi na yo eza wapi my vraiment daughter's life vie ya mwana nga mwasi or the war you to are fighting against them? bato oyo bazobunda contre ye. Does what Patrick Sikoyo. said to me happen to be true? Makambo Patrick That all alobelaki you ngai care about est-ce que is c'est how solo to secure the throne. yo nde oza na posa kobatela nde trône na yo ya pouvoir oza na posa ya vie ya mwana na nga te. Mention Eh, Patrick. ngai Yes. nayoki oyo olobi koba Patrick Yeah. And you're Chief making Patrick me believe azalaki awa everything he said was true. afe comprendre nga ke makambo nyonso nazomona eza ya solo zela nanu me nasuki nabungi How did he get to know nde this? nini ayebi makambo nyonso ozoloba wana. And how come did Boni kasi that the olobela nga devil te ke nzoka came here? Satan ye moko ayaki awa c'est lui ye nde le diable Devil. olobi ye nde diable. Oh Now that's omoni sikoyo la reine mama mokonzi nini ekomeli yo babetinga lisasi na moto moko nani wana moto abetinga lisasi la reine tala yo moko la reine tala babeti lisasi na kamwe bandeko bana 16 ans bakomi na danger nzoka rita batu aza mona te mona aza wapi dispari voilà ba innocente bakomi kopele po kasi yango bandeko kozala pembe lokola mona te mpo bakobeto lisasi kozala mpe kitoko lokola ye te mpo balobi aza kitoko aza pembe 16 ans. Mais la police merci parce que bazotambola mpe baluka recherche na bango mpe toyebi bazoluka mona to mpe baye oyo batie maboko babungisa ye. Suspense. Nzoka Robin akangami pour rien. Yekuta azosutuka bakosele na makambo ke non azobela. Voilà. Bazotambusa Robin alakisa bisika ya koki kosala bisala sala. Tolanda. Mais bakomi pe quelque part. Voilà bazosa la recherche. Po bayebi ke sirma yonde lokola bosalaka bagenda omemake na bakoin moko boyi. Do yondo yebi bakoin omemaka ye seke yo folakisa. Esika bakobomba ye. Voilà toyebi pete Robin soki ya solo aza complice. Po makambo ezalaka pe compliqué. Omona ka mutu moko boye esalesaki bango nyonso bambongo. Na mwana mobali oyo pe trahir na bolingo ezalaka pe. Po na ministre confiance bolingo ezate yango na la police atie maboko. Bisika nyonso bazomema ye seulement bisika memaka mwana mwasi oyo. Bisika basalaka makambo na banga bolingo. Yango na balobi yo fokangama. Mais tango batamboli bamoni mutu te. Eko suka wapi? Voilà. Bango pe kote oyo bazolanda ba explication. Bazoluka luka na ndenge na bango. It's okay, Mike. Ça va les camboter, d'accord. From you is very good. Merci. Au moins l'information tosoluka c'est très important. Nangambo nana zobenga. La reine olobi nini? Ok, ça va. Eh? Peter. Na moi tokende sikoyo. La reine abengenga. Alobi tokende immédiatement. Now. Ok, tokei. My guy, I'll see you. Bon ça va, moto na ngai, hein? Tokutana te. Take care of yourself. Nzoka batunaki oncle Mike po ye pa monaka mona presque chaque jour. Akoyeba pe bisika bakozwa ye.
mutu nyonso akomi important na ntango oyo. Moto oyo pe na masolo na ye nzoka arécupéra servante akoma espionne na ye, donc afuta batu bambongo po bazulaki bainformation na palais royal. Est-ce que olobi la reine abimaki bazate la reine azate na ndako sikoyo e nzoka ye pa ye na palais royal. Bon nayeki kaka nde naye kotuna ndeni ni recherche na ye place kende koluka princesse bo bazoluka kaka. Ok, ça va, de rien. Go ahead. Voilà likambote ayaka wapamba te ye paza mofiti fa koma azo information. Voilà course à pouvoir. Hey Bella, Bonio, ça va bien. La reine écoute abimaki awa parce que ba pese ki information que ba uti ko enlever princesse. Yi olobi Could have done that. nana ko sala bongo. Na ebité. Tala ko ebisa pe mutu teke na lobeli yo. Oh, ça va, zala calme. Tiens assez. Nzoka coopération déjà les kaka. Those hoodlums. Nzoka sana ba fiti na epe na palais royal. Nzoka mosala futela bango mbongo yango yo. Peter Azongi. Innocent ya batu. Gently, gently. Azui lisasi na place à Mona. Et voilà, la reine azui charge à Makambo. As soon as she's given a... Bon, Yes. la reine, pardon. Limbisa, pardon. Foti nanga, pardon. Limbisa ngai. Non, likambote. Hein, telema. Right, it's okay. Telema. You're fine. You need to Bon, tell ça her va. it's getting late. Namoni Fosonga, Ereko Mosika. Leave this for us, we'll handle Hein, la reine, tika likambo biso to la recherche. Yozonga. That's your fault. Bon, téléphone o yangoy. Now, Bon, keep trying. hein, bon continuer. Bosa sala nyonso. Make sure that Bosa la sûr que policemen come hein back. que ba policier bazonga awa. Pe basa la sécurité awa na kati ya ndako oyo. See you, man. Bon d'accord to monana. Voilà maloba ya la reine. Faut ba sécuriser siko Hélène. Il faut police azongawa asala sécurité de temps en temps. Tolanda. On dira kotaki banzelo yo. Mona mobali wana akotisaki banzelo yo. Voilà bilongezo bimakoto yo 6 pe kaka. Opération ngeza na bato ebele na yebi ke mutu moko ta kosala opération wana. Doza na bato balie mbongo po kopo esimba. Po ba réussir pe ko enlever Mona. Si sikote o mona ete. Oh, oncle Mike azotambola comme par hasard amoni suspect kaka. Mouvement moko esalami awa. Yepa bandi kolandela. Voilà, yepa yebi ke risque eza makasi po yepe na minute oyo. Place oyo soki bamoni ye na banguna. Bakokange munoko libela. Aye kotala. Wapi Mona princesse oyo nzoka héritière ya trône na minute oyo akomi ciblé vi na ye komi na danger. Ah, azako aza ya bomoi même bisika azali moto azokoma te. Voilà nzoka ba ennemi bazo réussir kosala ba action na bango. Oncle Mike palandeli kaka boye aboki miso moni Mona. Hey, oncle Mike. Oh, ça va, ça calme. Kobanga te. Nazoya. Nzoka monguna salaki pembe na récupérer. Oncle Mike a mikoti sina ngambo. Mona kima. Voilà, singa na maboko nzoka sibakanga ki esinga. Oncle Mike a se défendre pour akanga. Ennemi a neutralisé ye. Mona zwanzela kima. Voilà motandimi, soki liwa kufa. Soki boye a se sacrifier pour na Mona. Pour princesse quand même na tango ya c'est important. Kassim. Voilà 2 contre 1. 2 contre 1 azomba la mokoli kwa Angola. A se sacrifier. Babomiye. Akufi. Oh bandeko. Voilà engagement ya bolingo penza ya solo.
moto alingaka yenda pesaka vi na ye mpo na bato mosusu ntango akimi bandeko lisolo ezokontinue muna kimi aza wapi siko na ntongo totala voilà tomoni kaka famille royale My queen. la reine Mommy, my queen. bonjour la reine Queen. la reine My daughter is here to be mwana na nga mwasi ti lelo amonani te Not to worry. Everything. kobanga na yo te tout ira bien tokobongisa makambo I've gone to a higher Bon. authority. nakendaki deja na niveau ya likolo bazosala bankete tout va bien hein? Zala calme Where are the police? bon ebokasi bapolisier They left to search for her. bakendaki recherche baluka ye Okay. ah, ça va Helen, I know that Helen, right now we're under a nalingi lot of na biso pressure. ke na ntango siko pression eleki biso makasi Try and put yourself mais yo zala together. calme Hmm? makambo ekosila nango kopanike te I will nako release my guards to Nako accompany the libere policemen on their search bagarde na nga and also bakende na bapolisier mpo na recherche guarantee offers to anyone Pe who can napesa help mbongo. police where- natia prix na moto nyonso oyo akomonela biso mona Thank you. d'accord la reine merci nasepeli mpenza likambo te Calm down. Hmm? zala calme It's hein? going to be fine. tout ira bien My queen. mais la reine These boys are doing this. nebilanga te mpo bana mibali oyo basali boye na mwana ngai vraiment mabeni nasali bango They will pay. zala calme My queen, kolela te mama the police should be here by now. mais na ntango la police fale bazala o It's true. mais c'est vrai Joan. Bon, Joan. Put a call through so that Azwa I find out téléphone. what you think of. benga nanu hein? mokonzi oyo la police fale azwa charge ya baelema na ye ah Uncle, oncle you are all alone. ndenge ovandi yo moko awo What's going on? kosekaseka ebele boye elekam nini o mwana ngai baplan na ngai ezosimba ezokende bien vanda wana nabetela yo lisolo ah. Is mommy coming back anytime? est ce que mama nde moto azozonga boye ah non tala mafu aya te pardon azwa ta na ye ndenge alingi naza mpe bebe te nalingi obanda deja koluka bilamba bien kolata po lobi esengeli mpona présente oyo na bapaka na conseil oh c'est vrai ça c'est bien merci mingi mpenza oyebi nayebi te soki yo ozalaka te na ngai namona makambo mabe c'est ça nga mpe naza vivant grâce na yo oyebi reine Rebecca na minute so akobika te bon nalobi kende na chambre na ngai so apesa kwana yaka nango awa merci Thank you. bamisusu bazobongisa feti balingi muna abunga na mokili mpo bango barenier voilà pourquoi Williams le jeune garçon aza prétendant prince héritier papa oyo azoluka nde amanevre nyonso mpo ye avanda na pouvoir voilà bake mpe koluka bilamba balobi mokonzi fo ayebana na lamba ken mpe complice ken ake mpe asombi bilamba oh, bilamba oyo mpenza yango en tout cas baforme ebongi na baprêtre baigwe en tout cas yango ebongi mpo na yo zwa nano lokumu bazobongisa bafeti I cannot breathe. oyebi Have that crown. nazozela nano mokolo yango ekokako namona mpe couronne na motu na nge evandi e ngai babenga nga son excellence e nga ndeti ndoto e ndeti ndoto hey. Nsoka baloba rira bien qui rira le dernier falo tuna Uncle, oh oncle morning. bonjour Check this out. tala na biloko oyo zana na mwana elamba mokonzi eza plei bango wana baza kotanda bilamba eza kitoko mpenza o oncle esili te tala lakisa ye voilà bango mpe babongami balobi mbala oyo eza ya biso bon koperdre temps te lata bongama déjà comme ça nga mona yebi ndenge makambo ekoya na nsima hey. Le bonheur des uns fait les malheurs des autres. Mais nzambe nanga makambo ya boye penzi zokomelanga ndenge nini Patrick has a hand in this. nayebi keza chief Patrick nde aza nsima makambo oyo nzambe ka ayebi nini ekomeli koko na ngai ya mwasi soki
bato bazaki penza ba criminel ya solo. Mais fallait ba benga déjà ba luka ba mbongo po na ko libérer moto. Ou soit c'est loko moko boye po ba libérer ye. Mais bazo benga te. Nzambe pardon. Oui, entrez. Nani wana? Greetings, Mbote na la reine. Mbote. I announce the Na ye ko annoncer arrivé, il y a ba conseiller na yo déjà dans cabinet. C'est quoi ça? Oh. Mais ce n'est pas encore le temps. Boni ba ya avant boy. Mais baza wa pona ni. I can't stop. Nga na yebite poni bazali yao. Oh. If I may Bon, soki na koki ko soba loba. Loba. I think someone Nakanisi moto moko nde moto. they might have heard about the kidnapping. Ayo pese ke bango sango. Pe ba yebi ke ba lever princesse. I sense Na sentir that Chief Patrick eza Chief Patrick. is in all this. Yende mutaza sima makambo oyo. He's doing all this Azosala nyonso oyo so that he can juste po azwa pouvoir avanda na trône. Yende mutazoluka mabe nyonso ekoma. my God Mais nzambe na ngai ako faire échouer. Nayebi. I'll be with them shortly. Kala mingi te nazomona ye. Boy la reine. Oh oh oh. Pression eye makasi ba conseiller balobi. Comment ça? Olobelaki likamba mwana oyo. Muna. Yende koko na yo. Azako mérité. Aza la princesse héritière na trône. Abungi ndenge nini bandeko sango setamboli. Voilà suite à makambo yango tosela na 5e partie. Tokolanda bongo la reine Rebecca. Et kosuka wapi, c'est l'heure de la décision. Il faut qu'on soit ma décision parce que mon à moi si bazan a preuve te kakufi. Sokaza vivante c'est kasaka ka princesse. Lokola mona ni pété, bampaka babandi koloba. Et kosuka wapi. Lisolo yango yo tolanda.